Solution eza etika moko. Solution eza na maboko atata simo kimbangu kia ngani. Totika banini tolanda bato te yolanda tata na yo. Tososoli tozo comprendre makambo nyonso. Tokoki kolanda so makambo katolike te. Ya turo tozo kolanda papa simo kimbangu kia ngani. Toza sima na ye. La religion mususu babebisa makambo na biso nyonso. Bazwa makambo oyo ya bindele ya pays étranger. Yango na comme papa Simon Kimbangu akufelaka biso mabele. Il fallait biso nyonso tozala be sima na ye. Papa Simon Kimbangu apesa lolendo wana ya kala. Otokoka kobunda etumba ya mboka na biso na poso bowini. Pona litina lelo tozali kaka manipule na bamindele. Biso nyonso toyika mbanda Congo bien tranquille. Donc Nzambe na biso papa Simon Kimbangu kiangani afongolela biso nzela. Zizi mona zizi tomona nyonso bongo na meso nyeta. Nyonso bapapa balongo na biso ntango ekoki. Biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mipengo isa ntango ekoki. Ameka alobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokoka 100 ans ekobota makambo ebele. Keke nyonso komona yo ekoyema mana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota. Mbote na bino bandeko batali mpe bandeko bayoki bana tata na mosantu bayeli banso bino babuzomi na mokili mobimba komesana kolanda biso onzela ya menga makimbangu moko ya basinga moko ya bamedia oyo tokoyaka kokabola na bino mayema tali libundu ya tata Simon Kimbangu kiangani mayema azali koleka mpe na kati ya mokili solo biso na bino tozali na kati ya mboka ya Luselemi ya sika toyaki solo bongo kotombela mokolo monene mokolo le 6 avril oyo tozali kokanisa bongo komba ya l'homme de paix pe éveil ya conscience africaine kasi etikaki biso ya différent te batata na bamama na kati ya kopanza sango pamba te toyebi l'histoire ezali koapprendre biso ete bakoko misato nde ekotambwisa mokili mayema leka na kati ya mboka Congo mayema leka na kati ya Congo français mayema leka na kati ya Congo portugais yango wana ememi ngai bamofalana na awa na kati ya résidence ya bankole mimoni mpasi oyo banyoka mingi na tata molimo centre esika wapi te kokutana na bankumu na chef coutumier bayebasi mabele bayebazali na kinkulu na bonkoko tosola na bango yango wana biso na bino tozali branché totikala wana po toyoka message oyo bapesi bango tokolobela biloko mibale baacteur politique lelo oyo tozali komona nzambe ya bapaya oyo batalisi ngai na yo africaine nde wana nkumu akotalisa na biso na likambo etali nkolo yesu pe tokozonga kuna na ngambo ya mbanza Kongo po totala likambo tolobela solo bongo likambo ya tata Simon Kimbangu ya mama Kimpavita pe bongo na bongo tokotambwisama na biso moko te ngai nazali na nsima ya kamera mon falon tozwami elongo na papa Chiko mwana tata molimo centre mosali na kati na elanga ya yawe ye nde akotalisa na biso to pe ye nde akokamba n'est-ce pas masolo ya mokolo ya lelo oyo tokosentreten na okumu yango wana sans plus tarder tokobenga papa Chiko bakorejoindre biso na kati ya plateau pour que tosolola na ye to mpe aintroduire biso epai ya bakumu oyo ye akazalaka déjà en contact na bango mpona nini te menga makimbangu mpe tolanda Mbote na bino bato nyonso oyo bolandaka menga makimbangu tozali awa na nkamba Yerusaleme ngai ya bino papa Chiko oyo boyebi mopanzi sango ya tata molimo santo tata Simon Kimbangu kiangani ndenge tolobaki ke tata awa ezali na nkamba ezali sika oyo esangisaka mabota nyonso ndenge tobandaka na mbanza Congo tobengaka yango ntotila awa ntango tata Kimbangu ayabandi mosala tobengaki yango kintwadi kosangisa kintwadi yango wana lelo oyo omoni ke tokomona minoko nyonso eza na kati ya nkamba ndenge bato balobaka nzila ya Kongo kala lelo tozala susu na nzila ya Kongo te tokoma na nzila ya nkamba parce que nzila guerre ya mbwila ya nkumu mvitakanga nde tomonaka ke Kongo epanzanaka
nde tomonaka minoko na minoko ebimaka ekendaka partout bankumu oyo ebele baprêtre na biso bamfumu na biso ya kala babimaka na royaume Congo parce que mundele apanzaki biso yango tolobi ke toye na nkamba toye na fete ya le 6 avril ntango tata molimo santo aza kobengisa bato bino nyonso boya na kati ya nkamba ya Yerusaleme boya oyo boza na likambo boloba mais oyo biso tokoyamba bazali important na mabele tata moko ayesi biso ke non premier chef coutumier ezalaki Adam oyo asimbaki mabele ayebaki mabele bachef coutumier bango nde bayebi mabele masolo ya mboka oyo baye awa bazali bachef coutumier oyo batosi maloba ya tata molimo santo nde baye na nzela nkamba nde baye kopesa sango ya malamu toza na bankumu na biso bauti partout bamosusu bauti na royaume Congo bauti na mbanza Congo esika source makambo ebandaki esika minoko ekabwana esika roi numéro abebisaka ko tokomi na balangi ebele lelo soki balangi ebimi nyonso biso toyebi ke non bapeuple yaka bauti na royaume Congo bato nyonso luba nyonso touta esika moko toza famille eloko moko te oyo ekaboli biso parce que Kikongo nde mutu eboti babelangi nyonso wana so otali kiluba okoyoka Kikongo so otali munoko nyonso noyoka Kikongo na kati wana même kuna biso na Angola so oke omona kimbundu banini nyonso na Kikongo eza na kati Kikongo eza munoko oyo koko nzambe asalaka mokili abandaka na Kikongo mutu aliboso alobaka Kikongo bakoko na biso alobaka Kikongo Kikongo nde mutu eboti latin ne mutu eboti baminoko bafrançais baportugais nyonso euti na Kikongo so te balobi ke non monothéiste monothéiste mono eza nini c'est Kikongo ozomona yango moni ke non papa abengisi bankumu nyonso baya bankumu baye baza na makambo bakoloba basekret eza na maboko na bango baoyo baye awa batosi maloba ya tata bango baye awa mpona esengo te me baye mpona likambo ya mboka faso mboka eza kokendele faso Kongo ekomi yango mpe biso bana tata totelemaki nde tokozwa bankumu oyo toye baza toza ensemble toye awa mpo menga makimbango ekonfirme maloba nini bankumu bakoloba toza na nkumu na biso ya mbanza Kongo toza na bankumu bauti babandundu bauti bakasai partout bazali awa toza mpe na moko oyo aza na likambo ya mbatakulusu parce que nayebisaka bino na émission na keno papa Diangenda apesa biso de likambo atangeli biso kolo Yesu ya Bible oui moya a changer histoire ezalaka te parce que botu bolinga obenga démon nini ya changer maloba Bible mais abetelaki bino lisolo ya mbatakulusu esika kolo Yesu abima esika aleka mais le kimbangiste bo comprendre loko wana te biso lokwa tona likambo molimo santo toyebi yango mais lelo pe kumu pe auti na mbatakulusu azali ba mama na biso bankumu bauti na babandundu baza parti kikwiti baye pona loba likambo etali royaume Congo yango wana merci na bino bandeko na biso papa Chiko asalaki mosala na ye ya kosangisa bankumu po baya na menga makimango balobela tata molimo santo likambo ya le 6 avril merci nde tokopesa maloba pa bankumu na biso bakumu mbote na biso mbote mama solo toyei kokutana na bino mpona kokabola bososoli mpe boyebi na likambo oyo biso na bino toyebi ememi biso na nkamba yango wana ekozala malamu mingi tokoka kobanda na mbanza Kongo na nkumu ya mbanza Kongo pamba te manso lokola ebandelaki kuna nguta okobanda epi ekolandana na papa na biso ya mbatakuluzu nde tokokende bongo na bongo bazali kolanda na mokili mobima nzela ya menga makimbangu bayike bakotala oyo baza na posa bayoka maye ya mbanza Kongo au maximum 10 minutes topesi biso kombo mpe otalisi biso mama ya likambo nkumbu wame José Manuel Mfinda diantete tuvutuili ifunda lya matondo mbanza Kongo ituku lya makande jindinga mbanza Kongo mbanza ya ntinu ntotila dianuvo ikuna kwa bamba nina makanda 10 yezo wana kulumbimbi tata simu kimbangu kyangani evubelanga vo kulumbimbi itwadila wiki twasinsa nkutwa ngangu ili anuvo yeto tutukidi kuna mbanza Kongo tuijidi kwa kumbanza nkamba kadi nkamba mbanza ya utukila tata simu kimbangu
yandi wamona mpasi ukomenu makumatatu mamvuma boloko mpasi kakula nkanda ndombe yevana nkanda ndombe luvamu yekota konsiyansilu liye tambule moya mvu diano vo saliga tata simu kimbangu kiatona mu 6 avril ya 1921 6 de abril de 1921 kiatona saliga kimpevi katata simu kimbangu ukanga mene wele eboloko na telu mbumbasi kaenda vanga makumatatu mamvuma boloko tubobelanga vo 30 anos 30 ya boloko mpasi kakula nkanda ndombe katambula moya mvu kansi esalu kekifuanga ko umuntu voele munsuni mumpebe gutukweleke gutukwa tata simu kimbangu baba kaenda boloko salu ya sala kekimpebe kwa tata diangienda kuntima tata diangienda kuntima mpebe ikatu kidi munandi ole vunda nsuni isidi kwa tata simu kimbangu kiangani tata simu kimbangu kiangani yandi tata mwanda vela unadia tsadi bundu yandi watu bokele tuiza munkembo wa munkinzi wao mpasi za kembela tuna vingila tata simu kimbangu kiangani kadi mbandu ya nyambandu ina munansilu za tata nzambi tuna vingila kenda kukulumbimbi kenda jubula kulumbimbi mpasi za nkanda ndombe za manisa kadi tuka kuna ngongo nzankulu twakala Kongo di Mosi wao tuka bavuandila konferensi ya Berlin kuna Alemanya muna 1985 Kongo babudi jovana katika Angola ivenu kwa Português, RDC ivenu kwa Belga, Brazzaville ivenu kwa francês. Onugia que tuna mona mpasi kumiezo ole muna frontière. Luta kusimwedina mbongo yembongo. Luta kusimwedina nzimbu yenzimbu tulombo wanga. Idianu butuna nuana mpasi vo tata nzambi katufuila nkenda. Dentete tulombi lange to mfumu za ntoto kintinu kieto. Kintinu kiantotela ze Congo tubobelanga vo muna ki français royaume ikiwa tunanuani na mpasi vo batubutulile ki royaume mpasi vo insinsa mietu mia sala kadibo tomene sala tala insinsa mietu mi sala ngako insinsa tujingilanga insinsa mia mindele baiza tukubundu na tubokelanga vo occidentage ba accident yau baiza tukuyala mbanza Kongo ikwau batambuluila cristianismo munendiga kimputu tubobelanga vo 1482 batambu di mondele antete Diego Cão babangi di fongo yao babangi di nkotakaniza mpila munampila batambu idi kinzambi kia Kristu ibosi bakatuidi basolele Manuele Nevunda wele kuna Roma kuna Vatikano ambassadore wantete waenda kuna Roma na te kavutuka ko lumbi kia ulu tupabanga una kuna Roma ilianu vo eto bana ba Kongo tuna muna mpasi tukuza dilanga kwa tata simu kimbangu kiangani mpasi katusanga nisa etu onso no twakituka Kongo di Mosi twakituka ntinu Mosi kadi kimfumu kituka kwa tata nzambi kimfumu kia onso kile mbituka kwa tata nzambi kikalanga kia kile kako ilianu vo bonso papa siku katele ndinga ya ntete ya vita banza yai ndinga kikongo Kongo mpe ndinga ndi ya tubobela ndinga kikongo yani vo tuka mama journalist utusanga ni sibaba mpasi vo tolena mokena kinkulu kya Kongo tubutuli matondo tunavingila yandi Mosi mfuma di bundu tumokene yandi kasi yandi mambo katuzaisa ntete vo aba tusa emputa enlongo tutekela sukule mputa wa utuidi sukula mputa ko tuidi nkatuko tuidi meme tuidi mayembe tuidi flor yani kuvo tuiza muna le 2 juillet muna 2 ya julho ilumbu kiayo kwa mama kimpa vita ilumbu etukuvana resposta tuzempe nanga ikina tuzaya ende luandi ya kulumbimbi zebo tulombele mama kutuna mayiko kana tala twandonga tuina tufuete vova kuna ndambwame kuna mbanza Kongo kuna Angola kuna munisipi Tombo kuna mbanza asisi mpika mvemo tuli muna ndongo sinu
okino nzinge kuna uto mna kikungu mfusidi zabontondele mbote zeno za zolo engemba tubutu difundele matondo mkumba se mwana itata mwanda velela amen. Matondo mengi buta mwebito kuzuma na ngambo mkipo za synthèse na ngambo ya papashiko yeto lekina na mfumo kwa na mbata kuluzu mfumo zo yeketasa na biso monene ya likambo ya mpolo Yesu esika yango evandi mpona bososo mpe boyebi ya mai oyo tozalaki koignore oyo toyebaki te na nzela ya bino tokoki koyeba yango to nini elekana kuna réellement. Ngai kombo na ngai Makengo Mwenga Albert. Nazali mwana ya Sengele, mtekulo ya Kongo na Sadi. Klana ngai Kongo kapitau lembu kifukide na wene ka wefukena paka sandombe mbisita kansi kambisi bwila. Ngana fandi na groupement Malele. Groupement Malele eza moko ya ba groupement parmi secteur ya Mfidi Malele. Na secteur ya Mfidi Malele toza 12 groupement. Toza na groupement ya Mbata, toza na groupement ya Kiwembo, toza na groupement ya Zulu, toza na groupement ya Sadi, toza na groupement ya Voix, toza na groupement ya Kinkondongo, groupement ya Yungu, groupement ya Givita. Presque Malele nde 12e groupement. Alors chaque mutu azana clan na ye. Chaque mutu pe azana mabele na ye. Mengana fandi na kati ya chef lié ya secteur ya Mfidi Malele. Ba pesa kombo ya secteur Mfidi Malele parce que kombo ya Malele eza koko ya biso ya Luboso oya wuta na Kongo dia Totila. Ye ayana ndona na ye ndona Kongo. Alors pour la histoire ya Mbata Kulusu toyebe sika nyonso oyo tomona ka croix ezalaka elembo ya mowei. Alors soki na lobi bongo na lobi pamba te croix wana oyo ezana Mbata Kulusu ezala même papa dia ngenda tango ayaka atunaka population babi awe sika bino bozali bakoko bazali to bazate bansien o ba monana na tango wana babimaka batuna bango mutuna na batu na croix eloko nini ya liboso boyai kokuta aho bino batu bien boyai kokuta croix. Réponse na bango ezalaki ke biso nyonso yai kokuta croix wana. Alors croix wana basini nango ebanda kozala boye soki etengami na nord côté kuna donc c'est que kokufa na malade mwaite soki pe tengami na sud ba malade na kokufa donc ezo continuer makasi na 69 mbula yaki kobeta makasi ndenge beta ki makasi esika wane bimaka 3 anges ndena tango wana batu babandi ko comprendre que croix oyo eza ya pamba ti na croix wana seri ya Mobutu Sese Seko atinda batu moko bautaka na njili po baya kopikula croix wana kokoma bakomaka liboso nanu babungi nzela donc bakomi na mai ya rivière Inkisi kuna likolo biso to benga ngo Nzadi Malawi mais na seboye babenga Nzadi Inkisi babunga balali tina tongo bakomi esika croix wana ezalaka bakende kosenga fongola parce que croix wana kala ibanda kozala na ndaku te titango ebanda kozala libanda en tout cas makambo nyonso kote na biso ata obondeli osengi ndenge nini makambo nyonso komona ngo mais titango baye ko finika ngo makambo na biso kote kuna ebeba esimbaka lisuti tomona na kadongo bato sana kati ya boloko bakangela biso na ndako parce que soki ezalaki ouvert makambo na biso lingaki ezala kofongwama. Alors basete
ezalaki pas chef de groupement ya Mbatakulusu parce que ngana fandi na Malele de groupement ya Mbatakulusu azali ye pa pesa ki promesse que na le 2 juillet il faut azala awa ye pa na makambo oyo ya koloba na makambo oyo ya mona na oyo ya yoka. Alors na mai kuna na se na rivière Inkisi eza nesika oyo Jésus Christ abandai kolia na ba yekoli na ye na mabanga kaka wana. Donc basani ezali bakiti pe ezali bakiti wana, donc ezali bakiti ya mabanga, eza bakiti neti oyo tozofandela te, mais eza bakiti ya mabanga. Bambisi pe oyo tomona quand même balakisaka wana balobeliaka eza kuna babengaka ngo mifungu oyo babanda kolia kuna na kati ya mboka wana, na kati ya mbata. Esika bawelelaka elamba oyo ezalaka na kolo Yesu eza na zando moko babengaka zando di kalankanga. Zando wana eza zando ya kala seri babanda koteka bato, mais siko etikala lisusu te. Alors bamindele bakomela na nini ya yungu, mission na bango bakomelaka na groupement yungu, balongwe yungu bake na Mbatakulusu, bake kuta mama moko na kombo ya Ndona Mbidi, Ndona Mbilu. Ndona wana banda kukufa te, siko balingaka bamindele balingaka mama wana azwa pouvoir apesa na mindele. Mindele mama wana lobi rien ngana kopesa pouvoir na ngai pa na bino le poso mususu te, au moins na pesa pouvoir na mwana oya ngai. Siko ba travailler mwana lokola ya banda ko boye, ba travailler mwana de façon que mwana abo mama a récupérer pouvoir de façon que bazwa biloko nyonso azalaki na. Alors fin ya histoire mwana akunda mama na ye bomoi. Ndeti na boyoka katangu papa diangenda yaka batu basenga pardon kuna na Mbatakulusu. Pe ba pardon ezoko continuer kaka ezebele. Biso na le 20 avril ya 2021 to yaka to senga pardon awo. Ngai koko na ngai Pilantu oba bengaka Pilate eza Pilate te. Pilantu yende mutasambisa kolo Yesu. Histoire wana eza kuna soki bolandi yango na banini na bino wana bokomona ngo tolobe belé à peu près 3 heures du temps makambo ebele toloba kuna. Alors pona lelo nde na suki kaka wana ponde frère na biso alobi awa toze belé awa to banda koloba mengai na senga kaboyi esengeli boya na mboka. Soki boye na mboka wana nde to banda kolanda histoire moko ke bakanga ye awa babakaka ye awa esika babanda kolela yango boya na mboka na malele. Après to kokoma na Mbatakulusu esika basini nyonso ezali croix-ti lelo ezali, mais to sengaka na papa basala tu balongolola biso croix wana na kati ya ndako ezala libanda eloko to sengaka yango wana. Bamupe catholique nde catholique mutatiango na kati ya ndako. Et puis eloko moko ezoko linge kweya kuna on dirait neti trouble moko kimbangista zwa esika na ye na suka kuna na église esika batonga bandako koto ya école siko catholique atongi na kati esika ko ezali siko tozo comprendre te net ndenge tozali awa boy na liboso kuna kimbangiste na suka kimbangiste na kati catholique mabele wana ba okabula ngo ndenge ni yango nazo senge pa papa basala tout vraiment pona ko récupérer mabele wana parce que catholique atongi na mabele ya kimbangiste. Il faut komona ba kolomboka de façon que ba ranger likambo wana po mabele wana kende na catholique te po déjà to sosoli tozo comprendre makambo nyonso tokoyi kolanda so makambo catholique te ya turo tozo kolandaka papa Singo Kimbangu kiangani toza sima na ye oende nazalaki na ngo ya ngwana.
ngai chef coutumier Naya Jean-Jacques na lem mfom otiempie mfom mbili nazali originaire ya territoire ya Bulungu na secteur 2 na mboka Muyene. Vi nyonso tovivaka mingi na kati ya ville ya Kikwit. Na kati ya Kikwit tozali ba notable ya ville ya Kikwit. Atuka tovandi mingi na kati na biso na kibakonzi oyo biso tozana yango ya kifumu tolata premier chef coutumier et mutu la liboso awela ka mabelo ezali Papa Simon Kimbangu. Nyonso biso tokoti na ba religion ya mususu. Nyonso ko kende tomona ka toujours flou. Nzela penza ekendeke liboso te. Pona nini? Tokota la doctrine mususu. Oya biso totika tobwaka et tozwa ba doctrine mususu. Membula oyo biso tozwi décision na kwilu ya kosala ke nyonso elekaka na terre promise na biso terre promise tobengeza Jerusalem oyo Nkamba. Nyonso elekaka awa biso kuna tokipaka te. Nde tozalaka na mibunga. Mbula oyo tozwaki nde décision ya koloba ke tozokende kofete ensemble na papa. Tokende liboso ya papa tomikitisa. Toitalisa ye pasi nyonso oyo biso zouta na kwilu. Pe nyonso utaka biso kuna ezalaka na biso tolelepa ya papa. Makambo, maladi, ba problème mingi. Donc makambo zosala moyen tokende ngo liboso ezate. Pour nini? Ba religion mususu ba bebisa makambo na biso nyonso. Bazwa makambo oyo ya mindele ya pays étranger. Yango na comme Papa Simon Kimbangu akufelaka biso mabele. Il fallait biso nyonso tozala be sima na ye. Yango wana tozwaki ndigisa ya koya to ya kosangana longo epa ya papa to lela to yebisa ye oyo tozali na yango tokende. Nazala mingi koloba te. Liboko na bino bakonzi. Ngai Papa Sangi Makanda Sébastien naza na clan Laza na uti na territoire ya Songololo na ye pona problème ya Songololo, plus précisément problème ya Songololo. Tangu tata na ngenda lekaka wana mama zanana mama apesa place naza na acte wana oyo apesela mabele ba écrit na ye elobaka tuvene fulu kwa dibundu ya kintwadi mpasi kasadi la saluke tokia nzambi. Ba menace yake bele na mabele wana mena defendaka yango. Papa dangienda tango alekaka ba mikolo ba yebi na bango erero basala basomba meme po basenga bolembi se papa Simoki papa dangienda. Papa dangienda andimela bango. Ye papa dangienda zalaka na paroisse na Songololo. Moment tango yambi bazwi meme bake kotia na nzete. Après ba cérémonie nyonso esili balobi bazwa meme po bamatisa na mutuka meme yango ekufi. Ekamusa batu nyonso. Papa asekaka kaka azwi mutuka bazongi. Banda wana biso na jeunesse toye kosala constant Songololo eza ya kovanda. Toza na rai, toza na prince, développement ezati. Makambo nyonso eza ya kokangama paske bolimbisi wana ekomaka te ndenge meme wana ekufaka na katikati babengisa administrateur du territoire aya awa na Nkamba. Papa zaki ere ya koyoka administrateur ya territoire de Songololo aye na Nkamba. Après fête rea mona papa akimi na sima papa atikali kotuna ye. Bon toyebaka te pourquoi délégation moko susu eya awa 2 personnes. Moninga mususu azali awa me abimi déjà libanda. Baye papa aloba na bango bovanda tiki nanga na kobenga bino. 2 jours après balembi bazongi. Na yo komona ba génération na ba génération ezo sila. Songololo ezo tikala kaka iolela. Rien qui va. Ezala makambo nzambe ezo kende te. Ezala développement ezo kende te. Bana ba usala ba examen d'état bazongi na ba jardin. Donc tozana malédiction. Et puis na sali constant. Na papa Simon tozala malédiction munene. Eye pona Mobutu toye ko voter rouge. Donc de gré ou de force tozala malédiction munene. Yango ngana ye ko lele papa. Nazala lokola libérateur papa koloba na ngai nini
oyo tokoki kosala s'il faut kosangisa bachef de groupement nyonso sur les 13 naya na bango nayebi ke kozala pasi mpo moto nyonso akoloba ke naza na mbongo te naza na mbongo te mais miracle ekosalima mpo tokoka kokóma awa tolibere songololo mpo toza na clan laza nayebi baliaison ezala na clan laza na entre na papa Simon Kimbangu. Donc yango eloko ekomisi nga awa soki balobi na nga navanda un mois naza kaka awa il faut nazonga na solution mpo na libere mboka wana vanga na kufa. Merci yango nazalaki na merci mingi maman journaliste na ndenge opesi ngai passage mpona nalekana na kati ya émission oyo na kombo ya tata mpe ya mwana mpe molimo santo. Ngai kombo na ngai Sumbubaya André Karibu, nazali président provincial ya Union des chefs traditionnels africains. Alors naye awa na nkamba pote bato famille na famille ezala na bilembo nango. Ata moni elembo nango wana ebungaki mwa moke na ntango moko boye elembo wana ezongaka mpona saint esprit akendeke libela te so bosali bozoba nde bomoni saint esprit abendani ntango bokobongisa saint esprit azongi. Tozali na bato ya territoire ya Sekebanza na kote ba inga kuna, toza na secteur ya Bundi na groupement Kongo ya Lala, biso nde toza na ba famille rayante na kati ya famille na kati ya Kongo ya Lala. Biso bandakala bakoko na biso tango papa Simon Kimbangu azalaki prisonnier na boma. Papa Simon Kimbangu azalaki koleka mingi bipai na biso, amona naka bipai ya koko na ngai sakala baya pe atikelaki ebilembo oyo atikaki avant que de kotika kazaka oyo aza kolala elamba oyo alalelaki na boma ne biso atikelaki biso mungwa. Alors na mungwa oyo atikela famille na biso ezalaka jamais na kozanga nkita to te kozanga bomengo. Yango wana tomonaka ke na ba oyo babungisaki yango elembo wana tokoki biso toyeko na ba génération oyo etikali tokoki kobungisa elembo wana te. Mwinda wana ifwe banda ko éclairer pote tozangi eloko moko te na kati ya mabele na biso o nyonso bazoluka na ba Kongo oyo biso toza nango na territoire ya Sekebanza. Mais territoire ya Sekebanza pour ne développer eza passe na kati ya territoire ya Sekebanza toza na ba minéraux nyonso. Même il y a des ana côté moko ba mindele ba pesango na abréviation ezali Nsumbi, Société des Unions Minières de Bauxite Internationale. Donc il fallait tous à la mapamboli makasi. Mais biloko na kita na biso na côté ba Congo eza ko ningana te. Biso pe tokozala lokola bato katanga, tokozala lokola bato ya bazana Goma. Bukavu balobela makambo etali nkita. Sikoyo toza na problème munene na kati ya Congo na biso Congo batikela biso. Toza na problème munene. Mais lokola biso pe toza kana apolitique. Biso toujours il faut tozala association eza apolitique. Tolandaka toujours papa Simon Kimbangu Kiangana azali apolitique. Et puis azali le premier combattant africain oyo abundi bitumba ko libérer ba belge ko ba européen ko bunda penza bitumba solo na bambula oyo ekoki po bakokaka ye atamukete soko okangi awa okonomone na boma okangi na boma oyo omone na zana nano. Donc azalaki ko se transformer na ba partie ebele. Biso yango tobaki éclairage ya tikela biso mungwa ezali symbole moko ya grâce mungwa ezali loko moko ezalaka elengi point nini biso elengi wana tokomona yango te aussi longtemps elekelaka biso na liboso bazolo ezalekela na misu na biso bana Congo tokosepela ta mokeli mokolo moko te bango bambuta na biso baza na liboso
bakosala likambo moko te ba miracle eza miracle kutu te kobengisa bato baza na bamboka mosika baya kotala bankitani baya kosala baprospection mpo bayebake awa tokosala baizine ya boye awa tokosala boye tozangi yango te tala meme courant na biso tozala yango na inga eza sabote biso mo tozosabote yango donc toza koluka papa Simon Kimbangu Kiangana yende aza mwinda na biso aéclairer biso afongolela biso ezala bato baza na nord ezala bato baza na sud ezala bato baza na est ouest afongolela biso ye azali plein aza lokola liki atonda aza partout atika kobombama biso afongolela biso biso bana na ye na bano toboti bakoko bamona elengi quand même ya kovivre tala siko tokoma koyenga yenga un chef coutumier aza kotambola na makolo ake kuna zongi ake kuna aza kodébrouiller oyebi ndenge akomeli nkamba te e retour na ye oyebi te akozonga ndenge nini donc yango wana toza kosenga eza na mingi ya koloba te bafongolela biso nzela chef coutumier nyonso azala na bozwi akokende telema awa azwi mpe moyen de transport azongi ake kuna aza kotambola ake kotala baninga na mbata kulunti akei kuna na ngombe sidi ake kotala alingi akende mbanza kongo ake kotala baninga na ye sanki afuta ata eloko biso nyonso touta mbanza kongo na kongo dia ntotila donc nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangana afongolela biso nzela tomona esengo parce esengo ebombami bipa na ye tozomona yango na nkamba mpona nini na barrière mpe barrière village te barrière secteur te barrière regroupement te mpona nini mpo nkamba eza na nsengo mpona nini biso tokozwa yango te yango wana likambo ezalaki na ngai papa afongola biso apesa biso esengo biso mpe tosepela na kombo ya tata mpe ya mwana mpe molimo santu ngai kombo na ngai Lukombo Makwala Louis navandi na mboka ya Inga na groupement ya Sekelolo na territoire de Sekebanza nazali koloba boye mpona histoire na biso biso banda na bakoko na biso tozalaki kosambela nzambe na likolo nzambe mpongo tulendo bakoko na biso ntango baza kosala na molimo bazalaki na bokasi na nyonso me eloko ya kosalema ndenge nini ntango bamindele bayelaki kote ya luozi na kote na biso kuna bakomi na luozi batali ndenge bayelaki balobi bato oyo baye koboma biso balingaki te bayambaki bamindele te ntango bayambi bango te baye na mission Kingoma ntango bakomi na mission Kingoma batongi hôpital wana na baekole me na mission Kingoma mpe batali bato yango bato oyo te tomoni bango clair penza te babengani bango lokola kobengana balongwi kuna baye na mission Vanga ntango balongwe na mission Vanga kuna mpe batongi lisusu église batongi lisusu baekole nde bayaki tina Sekebanza me na Sekebanza wana ntango mpe bamonaki eyeli na bango basalaki nini na Sekebanza babomaki bamissionnaire nde balongwe wana bakontinue ti bakei Mayombe kuna na Mayombe kuna bayambi bango ntango bayambi bango kuna nde bavandi mpe batongi mpe bakolisi mission na bango me na nsima na yango nde papa Simon Kimbangu baye kobikola toye kokota na bomu tokomi na pasi
pasi bamindele banyokoli biso kosaka banyokoli bakoko na biso. Ngai papa na ngai kutu baye kobikola papa Simon Kimbangu akobotama. Papa Simon Kimbangu aye kobotama awa na nkamba. Tango abotami wana makambo tokokuta na histoire ya makasi te, mais tokende peut-être na bref. Tango abotami akomi na temps na ye ya kosala misala azalaki na missioni po ezalaki na temps nyonso, il faut que tango abotami na temps ba belge il faut ba baptiser o kaka na missioni na ba missionnaire. Ne papa ba baptisaki ye na missioni. Mais tango ye okoma na temps misala na ye Molimo Santo ekiteli ye. Eye kokoma papa Simon Kimbangu akomi kosala ba miracle pona kobikisa poso ya mwindu. Ngai papa na nga oyo abota ngai bapesa ye mbote na papa Simon Kimbangu. Tango bapesi ye mbote akomaki na molimo moko kosakana te komona ye awa omoni pe na kote mosusu. Bamindele balobi bato oyo puissance na bango oyo to boma basambela so nzambe na bango te. Siko oyo lisusu abandi lisusu makambo oyo bangunza nyonso basalaki ensemble na papa Simon Kimbangu bakangi baza kokanga bango kokumba bango na Inongo kokumba bango soki na bamboka wana mosusu ya est. Papa Simon Kimbangu balukie basalaki makamusi ebele oyo biso ebele toyebi. Pona nini poso mwindo pasi eleki. Bamindele babundi pona kosa papa Simon Kimbangu. Mais lokola baza kosala na kintwadi baza kosala na ensemble na bango nyonso na ndenge bayebelaki bunzambe na biso bamindele baza kokoka papa Simon Kimbangu te. Ti papa Simon Kimbangu bapapa bakomi kosala bapapa baza kobomba ti bazokanga bato bazokende kuna bapapa na biso baresikaka parce que baza kokoka kozwa bango te. Na mokuse papa Simon Kimbangu a continué ki mosala na ye balandaki jusqu'à ce que papa Simon Kimbangu aye kokoma pona poso mwindo mondele azali tolobi te azali ndeko na biso te pasa mutu mais na pona kobimisa biso na bowumbu wana c'est papa Simon Kimbangu asalaki yango te kokoma papa Simon Kimbangu bakangi ye basali oyo basalaki jusqu'à ce que peut-être ya kozwa indépendance papa Simon Kimbangu azali na kati ya prison. Mena prison na ya alobi ngai mutu mwindo tango bakangi mwasi ya roi bakangi roi Albert na Belgique et na Allemagne yo mutu mwindo yo nègre yo okene na Allemagne po okene go bimisa roi. Mais non, c'est pas possible. Abingai na kokoka. Mais mondele lokola monaki puissance ya papa Simon Kimbangu asalaki nini alobi ngai na kokoka alobi bo sava soki sikoyo biso totinda yo pona kotala soki yo kokaki kolonga. Papa Simon Kimbangu asalaki nini alobi ok mais soki bino bolingi nga nakende bosinele ngai indépendant nga nasengi indépendance moi toza suna bowumbu eza te. Papa Simon bamindele balobi bon ça va po bamonaki déjà expérience na ye na mondele nde akei na asali makambo wana tango asali makambo wana ekomaki ndenge nini toye kolonga. C'est papa Simon Kimbangu abotolaki azongisaki bonzambe na biso azongisaki evangeli na biso poso mwindo po ekoma lisusu makasi. Kombo wana oyo toujours ya Yesu kuna nde ezopesa confusion parce que biso bakoko na biso bayebisaki biso kombo wana ya Yesu bamindele bato bayaki na yango. Ngai na ndenge nazolanda lokolo ya papa Simon Kimbangu yango etelemisaki ngai nakoma awa pote tosenga papa Simon Kimbangu apesa lolendo wana ya kala po tokoka kobunda etumba ya mboka na biso na poso mowindo. Pona tina lelo tozali kaka manipulé na bamindele. Voilà na histoire na ngai ndenge na peseli yango na ye awa na nkamba na ye pamba te na ye na makamusu te mais poso mwindu ezali su valeur nango bamindele papa Simon Kimbangu aloba mutu mwindu akokoma mondele akoma mutu mwindu yango puissance wana na sengi eya. Voilà likambo histoire kamwa na kwa kopesa yango wana. Merci beaucoup.
Na kombo tata Molimo Musanto pe Mwanda Velela. Merci maman journaliste na ndengo pesi ngai parole. Ngai kombo na ngai Lando Timba Joseph. Naza mutu ya groupement ya Nsanda, secteur ya Lufu, village Vulakikiazi, autrement appelé Vuladi Masaka. Naza na histoire moko bakoko nanga bayebisa ngai na 79. Histoire wana ezali ya papa Simo Kimbangu. Alikaka na mboka na ngai na 1897. Na 1897 lera aleki na mboka na ngai. Koko na ngai kombo na ye Makai Kuwa. Basolola na ye. Lera basololi aleki alobi ndenge na leki boy. Na sima na nga mutu mususu pe akoleka okomona ye. Malheureusement koko na nga wana aye kokufa na 79. Donc mutu alekaki ya ayaki koleka wana bamona na kasusu te. Izali papa Simo Kimbangu Kiangani. Avandaki na mboka na ngai 2 ans. Asalaki bilanga wana, asalisa makala place wana, alona ba pomme de terre na mboka na ngai, résidence na ye pe izalaka wana na mboka na ngai. Le wana biso za ba premier primaire na mboka wana Vuladi Masaka. Alors, le razo salisa ba bilanga na résidence na ye ti aye kosala 2 ans akei. Alors résidence ayako kotonga église wana ye mtu inauguraki yango na mboka na ngai. Batongaka église moko ya propre place wana église Kimbangiste. Ye pe inauguraka yango. Avanda 2 ans. Mais l'era longo akei na bane 88 église ekomaki na ampleur ya makasi ti na ba 2020. L'era nga na ye sikoyo na ba 2015 na ye kozonga na ye kokoma mukolo na ba 2015 na ye kokuta église bapanza yango. Esalanga pasi po na yebi maluba koko ayebisaka ngai po na église wana convention nini bazalaka nango na papa Simo Kimbangu ye moko na 1897 na 2000 oyo na 82 papa Simo Kimbangu Kiangani ye moko na mboka na résidence baboma église baboma. Donc souci na ngai ezali to souci na biso ya population ya génération oyo ya ngai ya lelo. Résidence il faut tozongisa yango. Église il faut ezonga na mboka parce que toza ata na église moko te na mboka oyo tokoki kosambla. Mais or biso nyonso toza na mboka wana toza bakimbangiste majorité. Mais toza tosambelaka susu te po pasteur moko batindaka na agglomération ya kwa lera ye azwi na ba fleet po faki ebandeli na mboka nanga. Fondateur oyo ya faki na mboka na ngai. Donc eza mboka moko historique na makambo ya Kimbangu. Mais lelo histoire wana bakundi yango bakundi mais na génération oyo ya biso tozolinga kombo wana ezala toujours en vigueur parce que oyo ye moko aloba nanu esalami te. Papa Simo Kimbangu Kiangani susu aleki alobi na biso eloko moko te. Donc vraiment nazosenga na papa Simo Kimbangu Kiangani na bino bapanzi sango. Omeka ko panzela biso sango oyo keno population ya Vulakikiazi Vuladi Masaka baza na posa ya église na bango ezonga résidence ya papa pe ezonga. Donc maloba oyo meme na kokoma ipa papa yango maloba na koyebisa papa. Naza suna mingi ya koloba te yango kaka nazalaki na bingo na remercier bino mingi ba mama journaliste et papa po boyambe ngai na tondi bino botoyi. Merci beaucoup. Kombo na nga Makiadi Mvondo Timote. Nazali mwana na botami na village Kilumbu. Nazali mwana Kongo na Lumbu. Secteur na ngai Kivulu, secteur na ngai Kivulu. Territoire ya Mbanzangungu. Awa nazali na kata mabele na ngai. Navandi namoni oyo namoni ba histoire nyonso boyoki. Mon souci nga nazali Jonas. Tobundi na bitumba na mboka babomi batu na ngai este l'ouest bato bazokufa. Mais ngai moko siko Jonas na kiti na mabele. Na 1984 namona train. Natungisi papa aboti ngai. Papa ala posa na mona port ya Matadi. Papa na ngai tinga na mutuka tokoma na bifir ya Nkamba Mbanzangungu. Namona train ya blé na basoda mikuse. Train ya blé ya mukuse basoda ya mikuse Armageddon bavandi na ba fenêtre.
na baarme na bango bakoti nkamba nzela nkamba ni rai bato akina bifira mbanza ngungu bamonana te bamona train wana te totelemi papa atali na nsima amoni mutuka te atali na descendre na mbanza ngungu amoni mutuka te ezalaki na vers ba 15h45 tokende ba 16h train leki natuni papa bongo rai ya train eza te train wana eki wapi eke nkamba tomati ti na matata tokendama kitoko ti na port tokomi na port papa atambusi na port eleki tozokende papa totala kaka me mwana ndenge nini nazongi na retour na biso tozongi tovandaka mboka eningani bitumba partout bato bazokokufa bapolitisien bakoya awa papa kotia bango loboko bakoya batia bango loboko babimi baki kosala mosala baservi peuple baki bazwi magie na bango bakomi bayaki bano tozobota baye batie loboko abimi azwi pouvoir akei akomi na ye politicien asimbi babiloko na salite akomi koboma bato région de place okendaki place okoki kozwa batie loboko akoya te bitumba kuna diama ebomi bato kuna boye nkito ya biso moko ezoboma bato lokola ngai moko Jonas na ye lokola ngai moko Jonas nazorepete yango 3 fois lokola na ye papa ye nde asimbi makambo nyonso tu oyo nyonso bolobi nayoki bino mais mon souci ezali awa nazali na kata mabele na ngai mon souci ezali papa bato bakufi mingi mboka oyo ekokende ndenge wana te ozwi ya Congo Angola Congo Brazzaville Congo Angola Congo Kinshasa Congo Brazzaville bakuku matatu eza eloko moko biso nyonso touti na Angola ngai pouvoir naza nango ya roi Congo leki na bango suka bakunda epa na ngai na mbazango kuna na village na Kilumbu leki na bango pouvoir nga nasimbi eloko eloko ezanga nango ntina pamba nzete oyo na pouvoir ya roi Congo ya suka yango na biso madame journaliste ngai Jonas na ye na nkamba naloti bandoto ebele nalengaka kokufa tobotama 5 nabotami na mokoto 5 ede pai nani papa armazali soko okoti okomona pa na biso 5 ede sala babrouette vokonga pa matambi koko na ngai matira azalaki wana ngai nabotami na mokoto napusani selemba wana sangolo zako na mintu na selemba mais délégation oyo naza nango ewuti kikwiti soki baye bakomaka biso toyambaka bango mais awa c'est la première fois baya ngai pe mbanza ngungu c'est la première fois nakota awa mais ntango naki chauffeur mécanicien awa nanda kokota nazotambola na ngai mais mpo naya na makambo ya nzambe rien namona papa rien namoni ebele yango na biso ngai Jonas na ye papa amela ngai mpe asanza ngai mais posa na ngai ezali mboka oyo ata na kokufa namona esengo oyo batikali bamona esengo ya mboka oyo soki bokodiembika ngai oyo badiembikaka bato ngai nakosepela bopandre nga soki obetaka masasi obetanga masasi mais susi na ngai ezali mutu nyonso mboka oyo fo tozongisa yango ndenge yango ezalaki eza su na ntango teke moto aya boyo ngai boye epesanga pouvoir boye ebomi mboka na magie mboka ezotambola su malamu te banyama zamba okotambola awa ezalaki na ntango ya kala soki otambola komona antilope ye wana azotambola simbrike baza susu te mpo na nini mabe ekoti babiloko wana tozosepela nango te papa averifie tokomi na suka ye nde asimbi baton de commandement ya mboka oyo eza na mutu moko te oyo akotelemela ye susi na ngai ezali na mboka oyo abimisela biso roi kaka nazosenga eloko na ngai na ninatimba awa na nkamba awa mpo mokili mobimba evanda kimia afrique mobimba evanda kimia naza na posa abimisela nga roi onga président république onga député naza sukuna te ngai Jonas na ye pembeni na ye sikoyo amelanga asanza ngai me ngai na posa nakokende mosika te oyo nyonso bolobi oyo eleki bahistoire toyoka solution te mais solution na ngai ezali papa abimisela ngai roi na suki ndenge wana
Merci maman journaliste. Vraiment natondi na esengo makasi na ndenge na tie makolo na nga na kati ya mbanza ya papa Simon Kimbangu na yoka kango kaka na banaye koyoka ngo na monoko ba mama na biso puisque koko na biso oyo apesaka biso kibokonzi na niveau ya Kwilu na mboka mokulu Mbanzama na secteur ya Lukamba na territoire ya Gungu abundaki mingi pona mboka oyo ya RDC. Mais mokili etikalaki kondimela ye te abandaki kolobaka kombo ya Simon Kimbangu. Kombo ya Simon Kimbangu ye moto abandaki koencadre bato nyonso na niveau ya Kwilu na kombo na ye Honoré Kimwanga. Eza na bamabele oyo ye atikela biso okotala etandi nango impossible mais vrai. Lelo bato bakoma kowelela mabele ya bato. Nga soki natali na kati ya mabele na biso oyo nga nakoma na mboka wana en tout cas mabele moko etandi moko impossible mais vrai. Mais biloko penza kolia na kati ya mboka wana ebimaka te. Ozotala la richesse na mboka wana eza badiamba ezali ba masanga ya moto bani epesaka biso mawa. Mbisi eza te mais soki otali etandi ya ferme somo ifu esala makambo ya minene. Mais na ndenge na ye kokota na musala oyo na moni ke papa Simon Kimbangu aza po na poso na biso ifu na s'incliner na kati na yeba source penza ya ba makambo na biso oyo ya coutume na bandi ko comprendre ngo mage bandeko na nga mosusu ba yeba ngo te mais à partir yanga ba kokota na kati ya Kimbangu tindenge nazokene na kati ya mboka na biso wa ifuna insister na bana nyonso bakota na Kimbangu puisque na moni vérité na moni ba réalité na ba pasi oyo toza nango tozoya kolela epa ya papa Simon solution ezozwama ba maladie neti nga moko na yaki awa 5 accidents du coup na lokolo oyo je m'attendais pas que un jour na kotelema boy mais tina tie makolo na kati ya mbanza oyo lokolo moko ezalaki ya kovimba wa bato bazondima te na tie kaka ba physique kine na nga nasali kaka mabele oyo nazomata mais nakutani nanu na papa Simon te namoni ke guérison déjà ekoti na nzoto na nga nazotambola nazosote na kosote na manaki kosote te mais nakomi kosote na vraiment nayebi te témoignage nini nakopesa pone église oyo ya Kimbangu ya biso ba chef tokoti na kati ya coutume tomoni réalité ya ba mindele babandaki konyokola biso basali bakoko na biso boy ba o bapesaki biso pouvoir na kombo ya Honoré Kimwanga lelo na kati soki okomi na kati kikuti oko yoka quartier o bazobenga Kimwanga ezalaka toujours na ba témoignage ya kitoko yango vraiment papa Simon vraiment toye ko senga bolimbisi epa na ye na ba makambo nyonso ya mabe eleka na kati ya mboka na biso surtout na biso ba coutumier tala bandeko na biso ba mobondo bazali kolela pona nini guerre ezosalama na kati ya mboka oyo tina est bandeko na biso pasi kolela biso ba coutumier toza na eloko moko te tokokende boye babengi bino peut-être na niveau ya parlement bazopesa bino 2000 francs s'il vous plaît papa toko s'en sortir ndenge nini papa Simon akota likambo oyo papa Simon akotela biso likambo pona mboka oyo ndenge biso pe totie makolo na biso awa tomoni ke solution vraiment ezwami na kati ya Kimbangu vraiment merci. Ngai kombo na ngai mama chef Kaniki Kibadi Elizabeth navandi na village Kwanda province ya Kwangu territoire ya Kenge na kanisa oyo ezali mbala liboso nani ata mboka Nkamba. Mboka Nkamba nga nayebelaki yango ntango nazotanga na ekole Kimbangisi na Tinda Kwangu na Kenge de nayebaki mpe na nzela tata na ngai akutanaki na Simon Kimbangu atikelaki ekroi ntango papa Simon azalaki kotambola na bamboka. Tata mwasi na ngai alandi papa na ngai azalaki mama Shelo na Kimbangisi kombo ne bakota azalaki koya mema wana Nkamba ye nde azalaki komemela biso mai ezala mai mabele na maboko na ye. Nayoka mboka Nkamba parmi ba chef coutumier ya
ya kwangu nayebi ke oyo atakundi tour moko bayaka me nayebi te soki balobelaka makambo oyo ya mobondo tozokoloba lelo ngai ni lokola Jeanne d'Arc koya kobikisa mboka na ngai province ya kwangu naye kosenga na papa Simon Kimbangu kya ngali akota likambo oyo liboso alimbisa province ya kwangu alimbisa bango ayokela bango mawa abikisa bango na pasi o mobondo atondi mboka kobomwa na ekomi violence sexuelle bamama na bazamba koboma mutu aza na bangombe na ekobotola mobondo ezali kisi ezali mutu te me soki kaka mutu atie kisi wana nde akomi mobondo bikila na bango baliaka ngulu te baliaka ngai te baliaka mayebo ezobota na nzete te baliaka misili te donc kisi wana soki bakati ye na nzoto na mosusu wana bidenda na kolimwa nde bakomi kosala baaction koboma mboka koyiba biloko ya bato destruction méchante mwaye te yango wana toye kolelepa papa nayebi te soki bachef coutumier wana ya kwangu bayaka soki balelepa papa mpo na likambo etali mobondo kwangu ezali ebebi bapoliticien bazomona bazoyoka bazosala eloko te bamosusu bakoti lisusu na lingomba ya bamobondo bakonzi mibale batelemi moko aza na barete moko aza na barete te bazokosepela na oyo azali na barete ye wana bazokoreconnaitre comme représentant légal ya province ya kwangu mosusu wana ye nde moto azali na bisimbi ye nde moto azali na bikila nyonso oyo chef Kasongolunda atika ye moto batikela ezala mabele oyo panzu akende kozwa na table ronde ezali kuna me bazokoreconnaitre ye te bazokoreconnaitre oyo aza na barete bazokobunda bitumba entre ye oyo aza na bamibondo oyo mpe aza na bamibondo alo tozosenga basangana me bolingo eza te bazosangana te kaka mutu moko akokende kuna sololi na parte ya bamibondo na ye yosala boye na bamibondo ya koto oyo ale gere ekoti koboma na eleki nzala ekoti bilanga bazokende te mbinzo tozalaki kokanga ebotaka lisusu te bana klase bazotanga te bibwele nyonso esili minioko pasi bato baye kokima bamosusu bakomi kosala kiboya awa na Kishasa bamosusu bakomi baporter na libongo ya bastrabat ya ndolo ya dogolo ya nani ya baramoto bamosusu na indu bakomi komemisa bamama bifunda bapondu mama kimia ezali te kimia ezali ata moke te yango wana ngai naye kosenge pa papa Simon Kiangani akota likambo oyo ngai ezali mbala liboso oyo naniati mabele oyo nayaki mpe ka ya kobela me faso nayelaki na ndenge naniati mabele oyo changement ekoti na nzoto na ngai nani naniati epa papa te nani nasukoli mai ya nkamba te me guérison totale ekoti na nzoto yango nasengi papa atala biso na miso mawa papa akota likambo ya mobondo tozokolela mai na miso tokokende wapi mabele eza ya biso moko me mabele yango tozokoelita yango te baeglise Kimbangisi ezali partout na province ya kwangu wapi na Shamina na kati ya kwangu na Kipulamba wapi na Kenge baeglise partout na Panzi na Musamba na Feshi Kaemba me province ya kwangu kimia ezali te tosengi na papa nga na ye lokola Jeanne d'Arc
bamibali soki bakoki te na kati basi mpe babundaka bitumba mpona mboka na bango yango wana nga na ye koyebisa papa na ye kati na nouvelle Jérusalem papa akota likambo oyo apesa kimia na bamboka wana babikonzi oyo bango mibale bayo na kotanga bakombo te soki te bakoloba ke mpo nini nake kotanga bakombo na biso kuna nasengi boyokani ezala bango mibale bakiamvu kimia ekotela bango bitumba elongwa kati na bango division elongwa kati na bango batikala bomoko mpo kwango ezwa kimia totala bapoliticien te mpo bamiyibi bandoki combien de politiciens bake kuna kaka bango nde basource de malheur ya kwango combien de politiciens bakiti kuna bazomona bitumba oyo Kabila atonga ndako na kati ya zamba atia masasi na ndako moko toye koyebisa bapolitisien babunda bitumba balongola ndako wana bakokende te zamba wana yango tokangaka mbinzo zamba wana yango tobukaka bambuma oyo toliaka yango tosalaka bilanga me zamba wana ekoma ya Kabila rwandais na rwandais me bapolitisien bazomona zamba wana nga nakendeki tina conseiller spécial ya sécurité ya Chilombo napesa dossier wana ti lelo ata réaction moko ezomonana te lokola nga na niati na kati ya nouvelle Jérusalem makolo na ngai eniati awa papa alukela biso solution papa ayoka kwangu mawa bapoliticien bakipaka biso bachef coutumier kutokoma na biso neti lipapa bakomona biso bazobenga biso bamosusu bangadiadia bamosusu bato ya théâtre bamosusu bandoki epai bapoliticien bakobengisa bino boke kuna bosali cérémonie na ndako ya politicien politicien azopesa bino de retour 10 000 francs congolais mbula ezobetela bino bozokende toza na valeur te toza eloko pamba tosengi na papa akota likambo na biso kimi ekota na province ya kwangu ata province ya kwangu te kimi ekota na mabele mobimba oyo lokola biso toniati makolo na kati ya nkamba oyo merci ngai kombo na ngai inganga lolo moto na yangwa chef coutumier ya village yangwa province na ngai ezali chopo solo soki tosangani awa lelo ezali mpona kotombola nkita na biso ya bokoko po ete bakoko na biso utakala bazalaki néglige ngai koko na ngai abunda bitumba na kati ya mboka yangwa na 1914 nde ye nde moto abetaka lokole po ete atombola nkita ya bokonzi na biso solo belge azalaka na mboka na biso konyokola bakoko babandaka koboma bakoko na biso mpe kozwa bango kotia bango na mitalaka kozwa makemba kotia na kati ya libumu batongi yo batia yo na motalaka bayiti yo ntango bazokitisa yo bazolia yo ndambu lokola mosuni ya nyama kasi biso lelo yo toza mpe bato lokola bango totelemi mpe lelo lokola bato yango tozali kosenga libération na makambo na biso nyonso oyo etangami ya biso bakongomani solo tozala na bomoko tozala mpe na boyebi ya makambo oyo etali nkita na biso solo likambo ya kimbangu eza likambo ya kobosana te po ete kimbangu atambola tous les 4 coins ya mboka na biso abundela bakoko na biso na makambo oyo etali libération spirituelle ye nde moto alibéra roi ya Belgique na kati ya kasho oyo basalelaka ye na kati ya molangi oyo ezalaki mpasi po ete amonana lisu na mokili solo asalaka bokasi nyonso mpe azwaka libération na biso spirituelle bango moko nde bamindele basiniaka yango na kati ya Belgique kasi lelo oyo soki biso tozozalaka na nsima ya konyokoma na makambo na bango ezali mpasi mpona bozangi boyebi yango totelemi na likambo ya kolobaki kimbangu atelema na makambo na ye na bosolo mpe azongisa makambo na ye nyonso na nzela
zizi muna zizi tomona nyonso bongola meso mwene ingeta bauti kolanda bandeko nyonso bankumu na biso ya mboka makambo ezalaki ya kobata ntango toyebisaka bino ke biso toza badescenda ya roi Vitakanga. Ngai nauti na descenda ya roi Vitakanga ngakomona nga Vita yango moni ke ntumba oyo nkumu ifalaki toujours ngai papa Chiko navandisa bankumbu nyonso oyo na menga makimango po baloba makambo to bazali nango oyo baye kosenga pa tata Molimo Santo. Bino moko bomoni ke pouvoir na biso ekomi kokisama mpona nini bankumu babeti ba histoire moko ya makasi po tokati bango mpona temps eza mingi te. Mais bino moko bosanti ke pouvoir oyo tokomi na suka soki bankumu bakolo mabele baye kolela bamama baleli bapapa baleli tomoni ke force wana tolobaki ke biso nyonso touti na royaume Congo bango nyonso babima na kati ya royaume Congo yango omona ke non esengaki ke Vitakanga azala na bankumu tovanda nasangisa bango parce bayaki nkamba mais sikoyo nani akosangisa bango bango nyonso basangani tomoni force ya Congo yango wana oyo roi Vitakanga babaki Congo eza libanga soki esangani ekomi ensemble bamama baye kolela toujours tozongaka likambo ya bomoko mais nani yango akosilisa makambo wana nani yango akosilisa baguerre oyo nani akosilisa baproblème oyo eza na mutu moko te oyo akokoka makambo oyo obele ye moko tata Simon Kimbangu Kiangani oyo asimbi voila lulendo soki abeti yango 4 coins ya monde ekokweya mais tata abi boya bopesa biso baide boya na bino bato boza libanda o nga Kimbangu abimela ngai o ngai boye yaka na yo moto ozali kuna o ngai boye biso beglise neso te yaka awa solution eza na nkamba balobi solution ebandaka esika source ebandi source ya Kimbangu ebandi na nkamba ebandi awa nde omona force ya mai ya nkamba ebima papa nyataka lokolo nde mai ya nkamba ebimi ti lo mai ya nkamba esilaka te mai wana oyo ebikisaka mokili ekepanzani mokili mobima nde tata Kimbangu abimaki awa ake na Lubumbashi mais ake kotambola 4 coins ya Congo nzoto nebima ba Congo Kinshasa eke partout tamboli ti eke na Lubumbashi kozonga na ye pe ezongi kangi 4 coins ya Congo mobimba yango tata Diangenda alobaka papa na biso ayebisaki biso ata 1 cm moko te ya Congo akoyiba ekotekama te ezala risque ezala oyo baaméricain baye mpo bakokanga Congo bayiba yango bakokoka te parce que mboka eza mboka Kimbangu Kimbangu azalaka na esika mosusu te Kimbangu azalaka awa na kati ya nkamba totika kombrie bato totika koteya maloba ezanga ntina o ngai Kimbangu abimelaki ngai o ngai boye o ngai te solution eza esika moko solution eza na maboko ya tata Simon Kimbangu Kiangani totika banini tolanda bato te yolanda tata na yo Bible elobi na Michée 4 verset 5 chaque peuple a son Dieu mutu na mutu aza na nzambe na ye yo nzambe no nani yo mutu mwino nzambe no eza nani politique mpo ya Congo ebonga ifo kamba mutu ya liboso oyo akenda kokutana na roi Baudouin politicien ya liboso na 1958 c'est papa Charles Kisolokele nde akendaki kosenga indépendant ya Congo ntango azongi nde avandisaki bango nyonso avandisi bapapa Lumumba bapapa Kasavubu wana nyonso ntango papa Charles Kisolokele avandi mutu moko taza na mo adire liboso na ye bayebi ke liboso banobange mpo nini fils de Simon Kimbangu yami baye mpo nini azalaki deja mutu ya mbongo sérieux wana administrateur sérieux wana ayebaki deja nyonso ye nini alakisi bango politique nde ntango ayebisa bango ke non bosorganize ndenge tata Simon Kimbangu Kiangani abengi bato bosorganize ndenge papa Charles Kisolokele abengaki abitala bosorganize mutu na mutu na parti ne bozala na ordre tosala vote tosala boyeboye mpo tokende table ronde yango wana mpe na moment oyo tokomi na point ya table ronde mosusu eza na maboko ya tata Simon Kimbangu Kiangani alobi boya bovanda bopesa basolution soki kimbangise nano ebongi te mokili mpe ebonga te kimbangise liboso
tout bien c'est tout na mokili eza na maboko ya kimbangiste yango pe biso ba kimbangiste toyeba kotambola toyeba vérité toyokisa papa na biso soni te parce que papa ye bato baza koya na lopango na bino baokuta bino bozoswana eza ndenge nini biso na biso pe awa bakimbangisi fo tobongama parce que mokili komo ndima kimbango tata simo kimbango kenga na lobi mokili komo tuna kamba moto aza na solution ya makambo siko solution ntango oya kuti bino boswana na lopango eza ndenge nini yango omoni ke no makambo ekomi makambo minene nyonso ebandi na mbanza kongo biso toti mbanza kongo toye na likambo awa ntuku esika makambo to ebandi esika mokili epanzani mpo lelo tozala be toza boye force oyo toza nango ya nkongo euti na mbanza kongo tata simo kimbango kenga na biboya avant nakende mbanza kongo boya akonyata mbanza kongo mpo solution emonana na mokili bapasi nyonso oyo ezali toomona totangaki yango tosi tolobaki wana mama falone émission te kolanda tolobaki no tata simo kimbango asapesaka déjà prophétie ya congo mais tovivre na signe de temps eza basigne tovivre tobanga te eza basigne moto akokufa te moto akolimwa te kongo eyotekama te bato nyonso oyo bakosangana na baétranger mpo babundisa congo mai ekomela bango ntango congo akoma libre nde afrique mpe ekomi libre toza na mfeme tolingi na bofrançais ebele tolingi na lolendo lelo omona na kimbangiste alingi mwana aloba alingala te na ndako mais olitangaka prophétie ya tata kimbango te yo bafrançais nomema yango wapi ese bafrance kuna balobaka batinda bana baloba lingala bobungisa monoko ya mboka na bino te boyokisa bana na bino monoko ya mboka na bino parce que monoko ya français oyo ekolimwa kolalola muki elimwe epreuve ezali mama Marie Mwilu Diangenda na kati ya Kananga awande koloba Kiluba tata Simon Kimbango ntango visiter papa Diangenda na butu akuta mama Marie aloba Kiluba tunie pourquoi bozotiki aloba Kiluba alobi te akoli aza mesani awa abite fo aloba Kikongo ntango alobi kaka belobi nango na ntongo papa mama Marie la mutu abungisi limu Kiluba akomi Kikongo ndenge papa alobi laisa tokomona yango kimona mesi tokolala tolamuki tobungi bafrançais omolobaka monoko mwa Kikongo yango toye awa na menga na Kimbangu tozosala bavanti te kosangisa bankumu kovanda bo eza teke no n'importe qui osala yango moto amutaki na likambo nango makambo bango baye nango baokelela pa tata papa abengi bango bakolo mabele bango bakolela parce que bapoliticien tomoni bango trop okoye ozwi likambo na obimi obosani Kimbangu na bana no bolobela ya Kimbangu te mais boza koya bozo ba solution na nkamba papa aza kopesa bino mais bozopesa mokongo papa Diangenda na lobi papa na ngai abomi mpuku me bopesi ye mokila pourquoi bino bolemi suni ozwi mokila bopesi bakimbangiste bino eloko te mais grâce ya kimbangiste bambongo na bango mabonza yango bino bokina nango table ronde tata Diangenda abimisa mbongo na ye mpo na kofuta caution epa maître Coquet apesi mokili mpo na nini mpo na amour du Congo alobi nasalaki mpo na amour ya mboka na ngai eza te na mpo na mboka te namoni ke non bango bazalaki na mbongo te papa Diangenda asengi bozwa papa na ngai botia héros national na 1990 na conférence souveraine sala egangi wo toboyi Kimbangu c'est sorcier papa aleli balobi kaka Lumumba nde héros national alobi soki bo reconnaître ya nanga kisolo Charles Kisolokele te na papa nanga Simon Kimbangu te mokilo ata bosali nyonso ekobonga te avant mokilo ebonga politique akongo ebonga il faut to reconnaître tata Charles Kisolokele yende héros national à indépendant faut to changer histoire to corriger histoire boyembi ba indépendant tcha mais toka komba papa Kisolokele na kati te pona nini kimbangiste mais nzoka ne bango ne mutu basambelaki seri wana pasteur azalaki te mutu azalaki te c'est le kimbangiste basambelaka pona bokende table ronde c'est mama Mwilu ki awanga na pesa ki bino direction pour bokende
c'est papa diangenda moto abimisa mbongo tokoma boye mbongo eza mais avion komata mbongo komata avion eza te mindele bayebeke non tokozwa bango parce bana mbongo te basalaka te papa kasabu bazana bana bambongo te bino bo kanisa balumu bazana bambongo te c'est quand bazana ba piaker mais avion mondela bike non avion bino moko evobo louer avion sabena ko boya na kati ya Belgique papa bateli miso to bima ndenge nini tata diangenda kei asangisi bambongo ya bakimbangisi ya mabonza asangisi bambongo na bango nde mbongo wana oyo bolua délégation ya 103 personnes bokenda table ronde mais lelo oyo bino bobosani idéologie kimbangiste mokili asika yango moni ba chef bavandi awa baye kolela epa tata Simon Kimbangu kiangani ye wana Kimbangu ya 21 ye wana Kimbangu oyo alataki tata diangenda ye wana pe kaka tata Kimbangu awa ye akufaka te yango papa diangenda baki ntango biso tokokufa tobatama bino bolela biso te. Merci Maman Falon, merci Menga Makimbangu na opportunité bopesi biso lelo oyo sangwe panza na mokili mobimba oyo pe ozwango apanza yango partout po toyoka kolela oyo ya mboka eleli topesi bino mbote Papa Chico, merci na bino.